Shalom, 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 pepe de libota na kolo. Ba nzambe nga ya bino lelo se mati ye aye lisusu mokona lelo koyeba nini o se mati aye koyebisa bana nzambe na mokona lelo se mati aye to sola na ba mama oyo alingi asabone na se mati Samu TV to s'abonner bien aimé 45 minutes à pamba avec 45 minutes à pamba avec Mati. Oyo alingi à s'abonner belé na 45 minutes avec Jésus. Pardon na Mati Samu TV. To s'abonner pour to landa 45 minutes à pamba avec Jésus bien aimé. Yo mtoza ko s'abonner te. Ozo raté makambo ya kitoko. Ozo raté makambo bien na Mati Samu TV. C'est Mati alobaki na 45 minutes avec Jésus. C'est Mati azolobela bisonini. C'est Mati alobaki tozolobela nyonso. Alors ba témoignage ezali, ba conseil à bien ezali. Koyeba olenge ni kopesa bana nzambe ba conseil ndenge ni muchilo ezokendela. C'est Mati azoya ya bino ye ndeko olenge ni c'est nzamba azochinda c'est Mati na présence na bino. Na 45 minutes à pamba bien aimé avec Jésus. Alors c'est un Mati ayaka ye moko te ayaka na Bible lelo c'est un Mati azu Bible tiengo à part c'est un Mati lobi aye ko sola na ba ensemble ne to solo ba confinement. Alors terme na biso ezali comment ba couple belé lelo komi kitise zate comment biso ba mama to sasu na komi kitisa te yango lelo c'est un Mati lobi lelo ko lobela trop biso ba mama lelo to ko sola ngana ba mama to ko sola na ba papa te ba papa ce qui nous a permettre mikolo ya to kosola suna ba papa donc lelo c'est Mati alingi alobaka ka toujours ndenge ni to kosola na ba mama moi mutie moi conseil mutie moi remarque mutie o c'est Mati azana on a biso ba mama to solola entre biso na biso to lingi to solola pena teti reposer koyeba ni o c'est Mati ye na ngona mokona lelo bien aimé yo mutoza ko s'abonner tozo rater makambo bien c'est Mati azolobela nyonso na 45 minutes à pamba avec Jésus. Alors makambo kitoko ezali c'est Mati azolobela buzoba te azoloba kaka makambo o nsamba azochinda ya yebisa pepe de Dieu to le mwana discussion comment l'état est mauvais le lenge ni diable azobungisa bana nzambe le lenge ni nzamba tie biso bana diable pardon atie biso bana nzambe komi matisa komi kitisa eza lisusu te pourquoi biso lelo na bakupe tosenga na kalisusu ba pardon te pourquoi komi matisa eza trop na biso ba mama pe eza na ba papa lelo c'est Mati alobaki ko toucher kota ba papa te c'est Mati alobi azolobela nyonso lelo aye pa toucher kaka biso ba mama to meka mwa muche ko changer na part na biso to banda ta na biso boite tozo tikata na biso na maboko ya nzambe yawe to pesi merci Seigneur yo bongonte papa lobela biso na message oyo papa onyo so diable abomisi to détruire na kongo ne ce message yo consoler mitema bana yo ezala ngai te ezala mobelo Seigneur to tiki moma ona maboko no bongonte amen bien aimé lelo c'est Mati aye poto solola na lingi sikoto sola na ba mama tangu to fandi to lobi nini confinement ba première dame bayebani ba titulaire à poste bayebani oui ba yaya biso toza na biso ba première dame se yebana ngo toza ba titulaire à poste papa ndenga faina ndako skole 11 ngo balobi na biso ke toko bima ataku tutoko bima te biso nyonso mais toyebi ke toko fanda kaka te toza condamné te na bandaku mais moi libre moko eza o biso toko déplacer siko to banda na biso ko bima alors eza pe na ba papa oyo ba fandi na bandaku mais bazo bima soka salisi syllabus na ye a remplir yango okomona ko bima est-ce que nini zo pouvez biso ke ndenge papa fandi ndako kuna zo koma message na kuzu te alors to tiengo point d'interrogation papa mutu ayebi siko nini oyo e sala ka secret de mariage na libala obiso ba mama tozo comprendre te po yo gagner papa azala yo ya libela abima tatikala yo moi ke yo nde muto lembi ye oningo bwa kisaye mais soki eza ke yo lembi papa toza na yo besoin moi ke ba mabele ki telme belo komi déjà fatigué mais soka za mutu oyo azo portero implice na vie
arespectaka yo azoportelo bonheur eza nini oyo parce que Bible elobi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Alors lelo papa balobi sœur Mati bonheur ezala soute parce que bino basi yango esi bo baise batu te to baise bino te ba papa. Alors nini ba papa balingi respect balingi na considération biso tozala na konu kitisa ba papa balingi ba se retrouver balobi esika na bango eza lisusu te siko po esika na bango eza susu te nini ezo déranger mitema ba mama ya ba papa pardon eza ba couple belé mwasi ayebanaka te mobala ayebanaka te alors papa soka bimia ye musu table na pamba mwasi arrangeaka te eza ba couple belé mwasi atiaka table soki bapaya baye wala nde atie table tolia ensemble mais soki bapaya bazata atiaka table papa te papa ye moko lifakende na cuisine à se servir papa zui biloko atie na mesa Bible boyi yango. Alors Bible ebisi biso te que Déborah sala yango. Pourquoi Déborah bengamaki femme de quelqu'un? Pourquoi bengamaki servante? Pourquoi bengamaki prophétesse? Alors ensemble batiaki ba grâce Nicolas Déborah, mais Déborah zaki femme mariée mobala Déborah. Pourquoi bande ko permettre Déborah sala musala ensemble lelo ekoma tangu yozo kende église eza lokwa libakumu ekoma obecha papa parce que papa monaka yo sambelaka mamonaka rien sa chance na vie na yo eloko echanzaka te ntango yo ozobondela ye na motema na ye azobetama libaku toyebi te nga na se posa ba question est-ce que nzamba yoka prière wana pourquoi papa azobeta libaku parce que mama tango azobondela eza comportement oyo ya s'affichaka te devant papa. Alors là aussi ça kobondela kaka na minute wana papa palobi neloko akatele lisunga ezaka ato uchi kobondela bobo disité prière ebebi sami nango tango yo uchi kosala prière oyebo disité na bino makambo nyonso oyo sengaki panzambe ke na ngomai parce que faloza na patience kaka ndenge bobonde okute na kobondela ayepa lobi na yo nyango tango tobondela pourquoi tolobaka na travers la prière peut to changer eza pe na mabondeli ebongola bizaleli na Bible ezali mama tango moni bizaleli eza mabezo sepelisa papa te oluki quand même osalaka prière bizaleli na yo ezalaka kitoko devant papa. Alors ezala mwasi mosusu ba mama tolingi tosolola bayaya basi esika o mwasi azo maltraité mobali okokima mpako imaginer eza mobali musalo bika na mwasi maloba mibale mais mwasi amati onde kutuye mobali na ndako mobali ayebanaka te mwasi ayebanaka te amati bokoki kozape bozo discipline na mobali zwa mai tia na monoko ofandisi mai wana lari discipline kosilo zuma iwana buachi otuni osilisa dina silisi obine tala koto lobaki mabego de bon na yoki ndolobi na yoki o problème ezate siko ngape na linyo monengo lobi soto zo discipline contrôler langage alors ba déborda bongote o mona rôle ya mwasi komikitisa eza très important. Moi que mobali ngazala mobali impoli awuta nini éducation te koza mibali mususu omona azo discipline na mwasi azo finga na mwasi benjir moko ya mabe ozomona papa. Alors lelo tobi tokozwa para ba papa te tokozwa mingi basi eza na mwasi mususu esika azofinga mobali boko kamwa eza ya basi ebele ba considérer mibali te mutu mususu arenya na couple bango aza na considération mutu wana soka lobi omona mama yoki ke papa loba donc papa koyi kopekiso likambo wana ata difo donc na papa ebi ke mwasi nanga yoka te mama lifoto yokaka lifoto yokaka papa lingi respect tango yo zo respecter okomona na ba camarade bazopesa ye respect eza na basi musu tellement finga ka mobali devant ba camarade na camarade comme finga mobali tellement finga mobali parlo devant bandeko na bandeko ne bakoma ko finga mobali po bandeko bazwa pouvoir okatela mobali no lingala yo mutu pesa action yo mutu opesa ka le salé ya moni même camarade ya ko kaptu soka mekina ko finga mobali na yo yebise na ko lobela ko la pate aza mobala muninga po lelo camarade aloba lobela mobali na ko la pa eza yo moko mutu longola papa considération
okonsideraka lisusu papa te. Yango moni papa ntango akokende azwi oyo wana libanda oyo wana kutuko aloba nga kutu na mobali na ngai soki omeki nakatanaka papa alobi toki awa so bamanke nga kokatana me kuna katanaka ta zoloba bofinga ye vraiment. Papa alobi te esika otya lokolo yango. Papa azoprefere azala nde libanda ke azala ndako. Posoka bimi monsieur esika fandi wana zo se sentir aza à l'aise pas na yo se sentaka aza à l'aise te omanka ke ba respect considération ezalaka te yo mokutu mutu yango komikitisa eza te. Papa koki koya akuti mosusu eloko kaka otiaki wana alobi mama longola me tala esika ozofinga mobali yokanisi oyo wana aza ye moko aza na mobali te. Eske akosepela yo ozala na mobali? Akosepela te. Yango monaka lere balobaka femme mariée akangamaka pe kaka na balingane bamarie mwasi ya libala barelation na ye bazala kaka basi ya mabala. Yo mutu wana abala te muninga wana azana no célibataire omonaka bayaka ba oya yazwaka oya yake fisto yaki papia ye pichu ye bakendaka siko akosepela. Eske oya yo nenga ye wana akosepela ya yo afanda akosepela te. Tangu yo zokende koyebisa ye oyo eza ya yo ezose passe na couple na yo opeso toli nini ofinga ye akopesa toli nini oloba na ye boye kosalela ye boye te tellement lelo tolingi bilandalanda. Tangu yo koyoka okomi kosela ndenge muninga na pesi conseil. Tangu yo kolanda conseil wana mabe o détruire libala na yo fale yo kanisi ozobongisa po papa fanda papa se nini adekute yo esika papa azalaki akomi desi papa azokoka suko se retrouver te na kati ya ndaku ke mwasi na nga na yebaka eza lisusu ye te mpona ni à travers ya muninga mabe oyo akotisaki ye babuli. Mama nini ezoyebisa ke soko soki na papa oboma ye nzala yango eza solution te. Mwasi aza na baraison na ye valable. Omoni bamama na biso ntango bafandaki na bapapa mpo mama na biso atika papa aboti biso azalaki na baraison moko oyo ezali valable azalaki na basekret moko boye eza na bamama na biso omona papa sala ye likambo moko me mama na biso abomba likambo wana na kati ya motema abimisango te alobango te meme deva famille na ye meme deva famille na ye alobango te abombango na kati ya motema likambo papa sala ye siko eza baraison na ye moko eza kilo meme bana bakoli bayeba te jour akobimisango to mokolo akozwa décision babi makambo ya minene bwende ozalaki nango bomba mpo anini oloba te. Pourquoi mama agardaka ngo mpo na respect ya papa alingaki te soki ye azaka na bolingo ya papa aza na besoin bakabwana te apona ye ba mauvais conseiller tangu bakoya bayoki likambo wana mutu na mutu akoya na conseil na ye yango moni mama biso asenini agardaki yango. Donc tolobi te biso lelo toza lokola ba mama biso toza différent eza lelo emso mona papa alingaka yo kaka ndenge bosololaka ndenge respectaka esko jour okome impoli papa azo se retrouver sous place na ndako te azokoka susu ko se retrouver te amoni ki okoma na yo impoli soka lobi okomanke orsani papa komi kobima akomi kobima ba mama na biso le to etolobi eza poto oui ni bali ba eda biso moko boyo sa moi nettoyage na ndaku papa komo na poza fatigué a aider eza pe na papa musuba eda basite mais o malamu wana pena ba papa o mitema malamu wana makasi aye a aider moi sina ye amoni pe basanye eza c'était bite moi desanye ona nikele yo lobi na yete asala wana volonté na ye moko aye a nikelio a aider yo na ndeka ko mais c'est pas que ce qui papa edo lelo edo lobi pe fa kende kolamba moi qui eza na volonté na ye mais lelo ba papa bisika na bango ezali susute ba mama tolingi 2020 ba papa na biso pe to zongisela bango ba considération na bango bisika na bango eza susute mobala ko uta musala tangu aye papa ndeni
journée s'est passée très bien. Ah, journée l'équipe bien. Nene, ah, la moussala, tika collègue, moko le mambo, sali chef la biso, lienga mutu, ah, yope mambo, zala, nango. Ni yango le kaki kuna, ah, tika, chef la biso, pienga kanda, moka susinga motema, ah, yoka mambo, zala, kolanda te. Mais à part, c'est les qui nango bien, ah, les qui nango bien, ça va par la grâce de Dieu. Bon, bino pe nango, yesika botika laki. Ah, biso pe le ken nango bien. Tant azolo babongo, azo bois kapé moi coude, moko na table. Ake ko sokola na okasi tellement za fatigué. Ah d'accord, na kota nga du chipo na lemi na na servi yo po déjà na cheki biloko na table matin na table. Ah te no le na sikote na na fatigué na pema. Ah d'accord. Bo fandi pe mo beti masolo ka ndezala ka papa patuni rapport a mo indenye le kaki. Mais lelo biso ba mama to tuna ga lisusu te. Soki papa kene sika bazo tuna ye kaka na téléphone wana. Andeni nina sisi musala de batuna ke na nzele le papa zoya ebi ke yo tuna na ote arotika la ko reposho yango ata mukolo moko te po ebi ke yo tuna no yete kuna de batuna ki azana na chimia bien aimé baya na ngai ya bino mama ngai ya bino sœur mati omoni secret de mariage ezani ezana ka komi kitisa mobala lukaka considération mobala lukaka pe esika na ye mwasi naza na komi kitisa botuna nga su nini omoni mobali aninga pa pe che mutute mobali azaka na besoin mais mwana ye sala kane azaka na besoin akanisa makamususu mobali alukaka mwasi ya makanisi ya bien alukaka mwasi ya baida bien yo bozana na kisheri mobali kande bozo vivre so banda ko gangela mobali e boni bweko e yo sakana na ko fingota mwa mobali o e oyelenga nini yo ekipo sakana nga pona obengo boya mana telefone yo zo sakana nga taba mbali musu mekachi te tangu yo lobi bongo mobali oyo bande ko luka mwasi ya malamu bafanda tangu sikoyo obandi babiloko wana mobali osani akomi kobanga abi eso na bina bala mwasi on atambola na anave soka tese la beli avesi mobala sen abandi ko se réserver akomi na ba réserve obandi ko silise apeti o azalaki nango ya kobenga yo tala secret na biso ezakani to flatani bali makani maloba kitoko po mobali ya bala yo lifa kuto na maloba bien maloba o ezo sepelisa ye tangu sikoyo yo bandi bongo na debi papa seni akei bomo sola ka normal ti omona kolemba bengo sutolo bi omo mbala na escote nyonso beka na vie na biso bazaka be escote biso nde tokomaka ko se comporter mabe musu ya malamu ye wana oyo négligé akei tango akokende bongo sympathique na poto nde toloba mibala mabe bazaka bescote mibala bien pe baza na poto ndeka toloba ke mibala mabe bazali poto mibali te mibala bien pe baza na bango awa na poto siko pa mobali na yo akende kobala mwasi ya Afrique te ezaka yo nde il faut jouer rôle il faut jouer. Pour moi ça na ya Afrique azo flatter kaka pourquoi les bakenda bazaka langage moko o basi a poto salité te o basi a poto balambela amibalité basi a poto ben polité pourquoi bakenda ka le même langage lilala moko police malala nyoso misu bakenda kezala ka façon de parler siko tangu yo yoki babiloko wana ko linga to gangela ye ko pesa diable portité banda ko talisa ye vie banda koloba na ye vie eza compliqué ni ezo prouver que papa soka tiki yo esika okende ozala l'aise akimi mbula ko kota na ebale siko po papa kota na ebale te musu yo ozalaki ebale koleka esika papa kei akimaki ne kaka ebala ko kota na mbula siko soka kuti mwasi wana atiaka ye na esika na ye mwasi wana considéraka ye papa se retrouver to perde papa ke libela sœur Matia lingite bandeko nanga basi to perde ba papa na biso to lingi yango te to lonaka trop bolamu na ba couple to zaka tango za la komi kitisa ozana témoignage ya kitoko bayaya nanga omoni secret de mariage soki mobali akendaki esika wana akuti mwasi wana aza lokola yote ao bandoka niso vi na ye mobimba toko samara te mobali pe so bokabwani mobali oke kolinga
on se retrouve te au monde que mobali ozaki na mais que ça zaki na ba mabe pour parfois zate mais que ça zaki na mabe azaki mobali mo malamu okokanisa kaka mobali wana vina yo mobimba siko okokanisa siko soko lingi mobali moko oyo ozaki na bande konyokola yo wana zo considérer yo obosani mobali wana pona libela soki pe mobali akeko kutana mwasi moko oyo abandaki azo considérer ye mwasi yo azana ye a considéraka ye te atiaka ye nesika na ye te donc omona papa kokende libela abosani mwasi wana yokanisi mobali pa kende kobala mwasi eza ba secret akuti quantité takuti qualité. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. A trouvé bonheur na mwasi wana na babiche baba prière ozanango etie mobali motema moto kisi ya bolingo ezaka respect kisi ya bolingo yango wana na considération zo considérer mobali na yo na komi kitisa oyo yo ozanango à travers a mobali na yo mobali soko manka na oyete mama oko mériter ba bonheur na yo keke soir azoloba beta karazwa motema pena melano omoni makolo nga ser na ngalobaka zwa makolo na yo tiango na kati ya mai otie makolo no fandisa ngo na kati ya mai tango kofandisa makolo na kati ya mai ata ya lobi akiti aganga mati yo kuna chitamfu alobi asisi tango akosisa koloba osali nini ofandisi ye obandi kosolola na ye aza mutu akoyoka eza ba couple belé jumsusu nzamba permettre se macha kosolola ngo ba dialogue eza te na couple lelo pe malgré sa confinement eza pe na mibalo ba osesa ba silabisi bazobima alors azomona ke déjà ekufa na ngona ndako ebeba nango misupa fani na ndako me moko na chambre moko na salon siko popo fandaka na salon ezosenga dialogue entre bino bale fo bosolola bolingo ekolaka na kosolola bolingo fo bosalaka ba projet eza na couple belé ba projet ezate mobala azomona intila sala na yo projet po ausano na projet nengeni emsoza no na makanisi ya bien tellement considéra na oyete tellement zakana yo impoli o makano mobali siko akoma koba ngetikala ye mais azofanda ka parce que je ezate poto fanda mais tango bo fanda libala je ezate ntili bo continuer même bible elobi loboko esozo memona mabe pardon katango ko katango tozo loboko longola ngo zwango tiango distance eza ndemo na makamba bolingo tango tolobi bolingo eza pasi te bala nzambe bolingo eza pasi te il faut ko yeba ko sala choix soko sali choix malamu oko se retrouver ba mama tolobaki lelo to solola totika kogangela ba papa mobali bagangela kayete mobali bazwaka ye lokola papier te lelo mibali balobi mama tie sika na biso ezate omona mwasi esika azogangela mobali mwasi musu na telefone azofinga ka mobali na ndenga benge mutu ana na telefone azofisko yo zofinga mobali no pananga tozo finga ye pa mutu ana te parce que junga na finga mobile no oloba nini mama chaza mabe ser machaza mabe poani ser mati toya machaza mabe alobela mbela bon poani te ngana kozong saka oyo lobaki na loba no songa pele na finga mobile po yo moko so finga mobile na yo bien aimé za la couple moko e kabwana mwasi Jumso azo gangela mobile pour mobile a déplacer ka ba guta bana na yo ka ba char de puna nzoto ngabite loba male babite no loba malembe te ntone mobile bande komila jour mususu na fanda ka be na beta tu na kota la mobile ndezalaka azoluka mo ba fei na ye azui ba mikanda ka na saki ndeto misa mikande bele a déposer na salon akwa azaki na reta ake musala ngalobi kasi zwa bani ndako epanzala boye kasi papa bana mutache mikando ngabi kasi bonsela ogumbela ozongisa shamba bisia nanyango ngala ko ogumbela na ko bonsela ete ye moko ndenga tchaka ndenga yo kutango ngala ko bongisa jamais na bonsela ne pola pese mututeti po ya suswa panza ye musane yango ko buaka na bena obongisa te tanga bwaki fa bongisa tanga bwaki fa bongisa ozomona mwasi alobi na mobali bongo mobali abimia ke musala azongi na pokwa yemo mutalongola emikanda na ye soki baju wana mobali asali te mobali mutalamba kalanda soki biloko eziki mwasi abi okosi
ozo sala bongo po tika makamba kolamba okolamba lelo sete nga alamba ki un mois mobimba yo bande ko sala lelo sete kolamba mobala melaka jour mobali azuaka mutu oya bande oya kome kolambela ye mobala mata ba papu libale kufa moni mobali so azui décision eza pasien eza pas so mapele kimi na mémoire mobali so kazui décision alingi sute fait souffrir yo pour mobali mutu alinga mwasi so siko mobali bolingo esili ato sali effort yango moni ebele benda ko finir asimbi kisi bolingo eza yango kisi te bayaya bolingo eza ke stratégie tango finir asimba kisi pourquoi poisongisa bolingo eza le contraire yango moni lelo ebele babela maboma yo ke na église obandi ko insister lelo basi mwasi tango tieni mobali soki zakala za soki nini oza na confiance oza signe na yo te mais soko oza signe na yo okotiela mobali zakala wana pona nini bongisa ka na pang na yo tala kote na yo luko bongisa tango yo zo benga papa patu pasteur abandi ko bondela bandele lo chilobi même ta yo moko zo koka ko se ranger kote na te eza mibali miso nga mwasi azala propre tango papa yebilo na popote wana azo mona popote eza muche abandi ko sola na omonyango mabe mama tango lobi no papa linga papa osani soko lingera bolunga solo obandi ko bongisa koto ya propreté okomona papa soki eza salite mute bandi ko bimisa ye papa ko fa na ndako akofana ndaku omikitisi na yo esalelo te otosi na yo penza olobi te na mikitisa omikitisi okomona papa esika zalaki alobi te mwasi na ngala moni ayoki akomi propre noko kende suko luka libanda po ani omona papa se nini afai na ndaku lelo yo ozotungisa pasteur papa bondela libala nange kufite so ezaki mama bolingo eza mama ba prière mais ba pasteur bazo divorcer te divorce eza mingi na babala nsambe ba serviteur ebele bazo ba divorcer pourquoi ba divorce eza mabala parce que parou eza susute kibungai mwasi atie esika na ki mwasi esika na biso basi eza susute role na biso tala lelo ba divorce nde koti na mabala na bala nzambe yo kanisi babande ko bondela te musu mwasa bande ko bondela banda tanga chipo kwa to mobala bande ko bondela mais tellement ba mapeza na kati marque ya pardon komi kiti seza bango te libale seni ekufi ngana loba na bolingo yankaza te yumaza te bisons toza ner moko soko lobi ngana yanke ngana boye na bolingo osa le contraire parce que eza phénomène moko mambo qui yanke za raté problème eza de to meka ko se comprendre tomi kitisa entre ngana yo to eba ko senga na ba pardon tango za na faute oyebi ke ngande muna na faute atoko ndimango après 3 jours mais reconnaître ata na tamu chike na za na faute na blessa ki muninga tango yo zo senga pardon demande pardon yango nde mute liberaka mutu moi ke aza mobali o aza na motema mabe yango moni tango tozo lingana na ba couple pardon to lingaka mingi ko yeba na ba état d'âme ko tuna volonté ensemble tozo kuta na poto tozo lingana ka bongo eza na mwasi mususu azotamwa na ba réclamation batia ya koki kofanda na mobali te tellement aza na bososolité azoke nango bongo mais ba préféré azwaka ne mibali o bazokosa ye bafanda jour nzamba kosala ye grâce apesi mobala malamu musu mibali wana bando kosa zaki na bango respect mais tango azwi mobala malamu mobali amikitisa andomona mobali wana zoba akomi kosala n'importe quoi azosala o nyonso ya kosala po mbala wana azazoba même ita mobala azazoba te diable nde azolinga akotisa semasi moko mabe atia mobali motema makasi mobala bayo azwa décision akende après to regretter lelo libala ana ya muninga mwasi efini par quoi ekufa lelo libala ekufa lelo mwasi atikala mobala kenda babenga batu nyonso mobala alobi jamais alobi na mwasi toyebani yo ko changer toza rabi ne change pas. Pourquoi? Bamabele kaki telme bele. Tangu yo soigné na papa bomi enzala. Atacha ki biloko na machine yo kolongola te. Suko esika na azane esika.
akolinga aluka akoma kokende kolia eza mobali mosusu azalaki ne mobulu te à travers ya comportement na biso basi ndenge tindaka mobali wana akoma mobulu akomi kokende sika moko oyo bakomopesa mwa lipa akouta mosala lekani kuna bini ake kuna lie surtout bamibali oyo bakende ya banganda bakutani kaka na nganda bakosila na mpe kaka na nganda ntango ake kuna mwa fufu balambela semula alobi oyo wana kusoto soigne komona ata te oyo alambela yo ya kobomona banzala mobali azomela jour azwa décision okomi osani isoma komilela na komilela nzambe sunga po mobali azonga otali na mpango na yo lobi mabe nanga eza nini ola bale kosala po esepesa mobali ote linga mobali tango azozonga lobi na zongi pona mona ki na ko trouver moi si lokwa yo te yango moni na bina zonga kaka so na zaki na problème na yo ndenge na zonga te donc inatala ke ngala to wana biso na problème te mais ça ba couple za na mama be mais eza ba bolamu oyo lona ki na kacha couple eza ba bien moko boye oyo sala ki bien zaka to sala o eza la bien moso boza ante bino mbale so bo sanité po c'est mati akoka moi mchi ko pesa ba détail te po public ezolanda ba seme ki batu mo c'est mati akota ba détail ezate pourquoi atalaki bolamu oyo yo na ye bozalaki nango ezaka te za la chambre te moi ba comportement na malamu osaki nango respect na yo koyeba komikitisa ba pardon na yo soko za na mabe ozaka no mwa malamu mama nanga oyebi ko reconnaître na yo ke oza na faute bi en tout cas papa limbisanga esika ke kuna tango esimbite msukuna kutazanga ya atiki mwa sina ndako ayelinga nzoka ndeza le contraire tango mso mona oyebi te nini c'est pas ça que zaka moi ça fingi ete mais tango moni mwa sina zaki na ba respect abande ko considérer abande ko chaye nesi kala ye ata ba discité ndeni abande ko mériter ba respect abi nazongela ka moi sina nga pardon na bona ngesika o aseni aye azongi bobomisi couple ya bino bozabi mais so mabele kaki papa ozonga ndenge nini esika kei akouve ke bazo considérer esika o bazo chaye kimia biso ba mama lelo toniso ko cha mibali kimia te mobala bimi zero mona continuer na ko bwa ko libanda te ko bwa kayete ya yo fongoli porte opesi nzela na diabe ko bwa kayete zuwa yebenga efandise bosula tango bosola bosisi otalisi ye vie otalisi yo soli no soli na yo siso bipona lelunga na sukia ce que zo dépendre na la nuit porte conseil alors tango papa kolala ndi lobi conscience ne ko sala atali pa bimia uchi musalo mona pa ya soli na bien tout cas limbisanga pena na bike na zaki na foti limbisanga voilà c'est ça les couples vrai couple ya ngwana otolobaka secret de mariage eza dialogue nde eza très important na couple eza likamba kosola lelo c'est macha alobaki akolobela kaka koma ba couple belé to senga na kalisusu ba pardon te alors na para ba mama tant to lobi confinement papa tikali yanga libela te li photo mi bongisa li photo se préparer tant to lobi tikala biso libela mama zongi sa respect no papa donc respect yo banda ko pesa papa zongi sa yango mobali balambisa ke semulité mobali bakoti sake cuisine te ke ozi cuisine otiki mobala lamba te cuisine eza pona mwasi soka yeba ki kolamba yeba kolamba na ndenge ne mweye moko na volonté na ya kota cuisine mais tango abali soka mona ki aza capable ya kosokipe na nyonso na ki abala ote mais tango lelo papa ndimi abala ça veut dire quoi parce que aza na besoin pas na mopanzi na ye pembeni o akozwa soin na ye rôle ya mama elobi ebele nzambe so asala ki mwasi pembeni ya Adam yebaki le pourquoi il fasse elle Ève parce que le lobi so ba Ève tozé belé poni Ève azaki na po azwa soin ya mobali na ye alors yo pe oza Ève ya Adam il faut zo soin na ye alors cuisine eza pona biso basi tangu déjà bobalani papa za suna tante il faut kotaka cuisine asala ka ye moko même tant que papa azana madame ne o azana ndako o to bengi première dame alors première dame azana pona ko jouer ba rôle nyonso pona ko kitisa papa mémoire pona ko fanda na mobali na ndako ezala mibale belé abengaka mwasi na lobi na pouvoir meilleure femme
abenge tant déjà abenge yo meilleur balobi oza excellence femme oza mwasi moko malamu abi mwasi nanga tete na mona basi me na mona keloko na kosela mwasi nanga mabete moi ki aza mobalo baloka mais soki baloka na bango yeki omoni que toujours yo zo gagner sika na temps ba lo bakisi ya nango kisi te ezaka stratégie. Ada so ayokaka F tembaliaka mbuma te. Pourquoi Ada balia koyoka F makasi koleka yango moni memaka bango tina niveau Ada lia mbuma po azaki na confiance pa F yango moni tango F a présenter mbuma na Ada lia ki yango mutalese eza mwasi siko lelo pe po mobali alia mbuma oyo kopesa ye. Alors il faut avoir confiance non pourquoi il faut jouer rôle noa ki mama lelo mobala ko tia bilamba na machine ya keya bimi bilambe botina mbungi mwasi alongoli tabiye moko ya longola même toza na bezo tia bilamba bana na machine. Donc papa yebi mbula oyo repasser la elamba te ayebi mbula oyo yo zo ata table to bongisa yo bongisa table so bapaya baye so bapaya bazate pona ye c'est fini em sou papa zo préféré bapaya ba ka bon ernyo sonanda ku po ebi ke moi si ya sala ka table. C'est pas ça maman nanga. Alors to lingi tozala ba meilleure famille boso ba papa tozala basia malam o tozo sepel sanité mana bango to zwa bango na considération. Okoki kozala mama ozala téléphone tangu po moni ke papa zawana to olingo se le table oyebisi mutango lobite en tout cas bolimbisi muchena kipena papa na moni to benga sima eza très important na couple bolimbisi muche ngatia téléphone na charge bana nzambe charge eza pembeni bolimbisi moi bolimbisi muke moi bolimbisi muke ndio téléphone na charge eza très important okoki pe kozala kaka ndengo ozawana okomona pe msomona ozawana ozo servi yo chele to boyi na biso pete kosola na téléphone mais ozo servi yo chele biloko na ye o chele na téléphone moko zo mona pe akoyi kolinga lo balikambo moko oza na téléphone to bozo discuter na abandi ko lo balikambo o monike abandi ko lo ba mabe ko répondre yete ko lo bane lo côté zela ye zela osilisa soki osilisi na téléphone après o répondre na yo ye osala yo poser o répondre si na ngokoninga te mutu ano zane na téléphone yo ka yo discuter po bete solo ba discuter ki yo zonka gardango soko silisi o répondre te makambo lobaki na sepela na ngote sepeli senga ta la prochaine fois ko sala rabongo te eza vraiment très important pour na biso ba na nzambe o lelo se Mathias aki nango alo de biso ya ngwana pona pourquoi biso ba mama toza su na komikisa te pourquoi ba couple belé de l'autre senga na su ba pardon te. Alors na lobi mingi ko to ba mama à la prochaine fois c'est Mathias ko ya su ko pesa conseil na ba papa to ndi ba mama to zongisa la ba papa ba considération na ba ba respect komikisa biso devant ba papa to tia bango ne sika na ba lolengo bango ba lingeli. Alors ce qui nzamba permettre mikolo ya c'est Mathias ko ya lisusu oya azo à s'abonner passer à matite azo raté makambo bien oya lingi alanda se matisa motivi to s'abonner batebele alors makambo bien zali makambo kitoko ba témoignage ya bien zali pardon ba conseil ya bien zali se matia lingi keto yo kisadia besoni biso ba mama to bongisa na pa ba papa pe ba bongisa se matia zo le belanyonso lelo o se matia zaki nango lelo atalisa ba mama eza kaka yango poto solola poto yo kisa munguna soni nde ba papa la biso nde ba fani na bandako na confinement o bazo banga nde liwa ya ba boya kodima. Alors tango ekosila posiko papa bimate azaka na bobanga lo bakena se retrouver na zongeli foyer nanga eza mama nde il faut abongisa pe na pang na ye azwa papa na considération. Alors atia papa nesika na ye papa toujours a continuer ba respect na kaneza kandako aza na rôle ne ya ki papa na ndako eza ba papa musu mama zo gangele na miswa bana donc eza vraiment kitoko te. Si un problème bana bazawa na bobomi moto ko za pe bozo discuter bana bazana soka ngalo bolobite fana na ochinya bana baza s'il te plaît. Donc aza mutu akoyoka donc tant akoyoka na après sima ngo tant bokoza la binomi balé bo solo li bo se ranger eza vraiment très important na biso ba mama to meka moi mche ko bongisa
soki nzamba permettre biso lisuto le kase ya matia koloba couple banani ba créaka couple na banani ba créaka dialogue na couple entre biso na ba mameza ka banani. Alors pona lelo se ya matia suki awa oya ninga se ya matite na oya ninga se ya matise ya matia ngibino mingi. Alors mikolo ko ya se ya mati akolobela lisusu se ya matia za toujours wana pona bino. Alors se ya mati azo présenter bino eloko moko to s'abonner na bolingo nzambe s'il te plaît ba nzambe na sengi bino to s'abonner belé oya s'abonner te azo rater makambo kitoko ose ya matia zo lobela biso tozo rater makambo bien makasi ndese ya matia zo sa diable soni. Alors pona lelo se ya matia suki awa se ya matia ko présenter bino oyo ezali lotion oyo tozomona lotion oyo azali mpona suki bato suki ekweyaka bato oyo baza na problème suki eza pepele suki eza misuni te ye azokolisa suki azotia suki misuni so pe suki no ekatani mpo se ya matia aza na plati soki alongoli bomona se ya matia akataki suki nyonso eboti suki nyonso mpe ya se ya matia akataki yango suki ekomi ebele kutu koleka eza grâce ya pomadi oyo eza pomadi ledi mibali bazotia yango na babarbe bana basi musu bazopakola yango soko olingi mpe bapoali ekola pardon meme mibali bazotia yango ezokolisa poali ezokolisa baberbe misu bazotia yango na bakiki bato baninga bakiki ezala ebele ezokolisa na bakiki eza vraiment très bien ezobotisa mpenza suki a partir ya se ezosala suki misuni kitoko makasi. Alors mpona se ya mati azalaki apresente se ya mati apresente sur mafuta oyo bomoni couleur ya se ya mati azali moto apembe me azopakola sur mafuta oyo ezosalaka aposo na ye soin soko olingi papa sepela na toujours amona ko kitoko toujours amona ko lailai omeki nanu mpe mafuta ya makla okomona lolenge nini ezosala pena poso kitoko ezosala poso clair ya chocolat nango mpe ezali oyo alingi kaka azala na ye chocolat apakoli oyo ya chocolat ekogarde toujours teinture ozotia teinture à soin chocolat bien. Alors oyo alingi maboko na ye longwa banoir maboko na ye ezala couleur ekoma pembe asaleli mafuta oyo akomona maboko na ye banoir nyonso ekolongwa ezolongola mpe bato babeta bakashe a ezolongola banoir ezoboma mpe babouton donc ezosokola poso ezosala poso kitoko po papa asepelaka na yo kaka air nyonso ndenge super papa asepelaka na ser mati air nyonso dans soko ozosalela omona papa komona olailai na propreté na yo na couleur na yo quand même bamama tobongisaka mpe bacouleur eza très important na biso basi tozala mpe couleur kitoko ntango azomona ke yo oza couleur moko boye o shoko ya Obama atake ikuna ntango amona bi shoko oyo njuluka ya mwasi na moko shoko ya Obama mwasi na mo couleur lokola Brigitte oyo eza couleur te mwasi anga leki na Brigitte na couleur ezosepelisa mpe motema ya papa toujours. Alors ezosala ye bien mafuta oyo ezosala bien makasi oyo aza nango besoin akomi mpe se ya matia azotia limao wana na sepe ya bengi alobi se ya matia aza na disponible mpona bino ngai ya bino ndeko ngai ya bino se ngai ya bino mama ngai ya bino tanti. En tout cas bapapa mafuta ezali mpe ezosala bapapa kitoko mamoko ki ata kosala papa surprise obina papa mikolo na moni teinture ekomi salite teinture eza su kitoko te babutu eza ebele na omona teinture eza flute tika na benga ata ser mati mpona tuna ser mati secret de mariage ya mafuta oyo eza nini ser mati aza na koexplike yo eza na basekre komona papa kitoko laila yo mosusu okomi kolula papa omona ozoluleleka na kati ya ndako mpe bato bakomi kofelicite yo eza très important. Alors ser mati aza na basekre de mariage o nini o po libale fanda ezalaka nini eza nango kaka biso bamama nde tomibongisa tozalaka na komikitisa kopesa papa respect koconsidere papa alors kotia ye na esika na ye koyeba kozwa soin ya papa lolenge nini okoki koloba na ye ntango oloba liboso ya papa yeba ozoloba na nani alors koyeba kocontrole langage moko ofandi olobi te il faut mérite barespect na ye eza normal oyebi nani oyo nazoganga liboso. Alors yango bapapa balukaka ntango mpe azoloba amoni mpe ke mwasi ntango oloba toujours il faut zala mwasi papa senti ke oui mwasi nanga ata aza na kanda azaka mwasi eza mwasi mosusu soki alobi kaka surtout so aza na kanda voix na ye komi ondire ya mali osongo voix monene na mobali kuta azokoka susu kotrouve susu mwasi ne oyo ayebaka te. Alors tozala bavoix modele wana te tozala toujours bavoix douceur eza très important. Mama yeba kotia papa na esika na yeba koloba
koloba mobali douceur mobali basola na ye yeba komikitisa devant papa po papa soki pe confinement o esili papa bima lisusu te papa azwa place na ye zongela kozwa ye soin donc nde kaka ezalaka na couple biso moko toyebi tout ça ntango papa abalaki yo ayebaki yo abalaki yo mpo osokipe na makambo na ye mosusu avant pa bala yo mobali achidiaka mwasi azochidie yo atala yo oza lolenge nini mpo atya wana ndako mpo ebele mpe ya mibali basala baerreur wana tellement trop baboyi lelo kosala baerreur wana alors ensemble apambola bino au revoir au revoir au revoir mpona lelo sa ya makasuti atoka nyonso ezo tobondela l'Éternel Dieu n'a pas su, merci pour l'amour qu'on a eu. Maman, nous sommes en train d'échanger. Maman, quand tu as dit que merci pour le message. Papa, on est sur bon, yo comme il faut se mettre ma banne au bon bonité. Merci, justice. Amen. Pour la lelo c'est un Mathias, il y a c'est un Mathias qui bino mingi. Ce qui nous a permettre c'est un Mathias ko ya lisusu na pesi famille sa mu bambo tebele. Na pesi ba o nyonso bazo motiver c'est un Mathias, bazo féliciter c'est un Mathias pesi no bambo tebele. Alors ensemble bazwa lokumu pe apambola bandeko nyonso bazo sepela na se ya mati. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.